de vous retrouver devant vos postes téléviseurs pour suivre cette émission. Parlons avec Doriane, autrement dit la fille intelligente. Merci à Diego Doriane la caméra. Elle devra toujours vous informer, c'est notre devoir. Et Toya après on sur Maïmatali société na biso parce que sur la mingi Maïmatali mboka, Maïmatali pe culture na biso toujours ba Maïmaso les la société na biso où allons-nous na Congo na biso les camions c'est comment internet les camions sont la vie à couple et comment internet. Donc je ne suis pas seule sur ce plateau accompagnée d'un invité Messi Bokanga Mopandi Sango avec lui toko solo là la ngakaye pour la sagesse à Salaranango na ende toko solo là mai oisa to lekaledo makambo ya Mike Kalambai à Peniel Yvette P à côté Mamlopo et comme Kéral pour soi là vraiment et ma casse mais ils a des cambo ya couple continue makambo ba famille makambo belé donc yango toko solo là lelo total la paix to capé ba prendre vie na et tant que Mopandi Sango merci la patronne aussi mon foi Sony papa Joyce Mboui merci na papa Fila Kodea qui merci papa Fila Nzamba Zone Saibele. J'ai dit bonjour bienvenue à Messi. Ouais, bonjour Doriane, vraiment très heureux de te voir et puis merci vraiment d'abonner tout l'internet tout vraiment donc si tango et dans des konanga Doriane sala kitoko donc tous là et puis tous s'abonner bah oh non bah s'abonner pour ma camboisa donc j'ai ça côté. Merci beaucoup le obligé ça côté toujours sur la mingi actualité autour des calendriers dans internet ma fille là vraiment est commis comme ça la moi bah live pour la salle n'a pas naé mais elle solo la couple ou bien musali na nzambe tala ki papa de lui soit le bac que basali na nzambe c'est ba senga pardon parce que ce qui mboka ils ont bongaté ils a à cause de basali na nzambe l'histoire d'abord ya Peniel na Mike étant que moi na mobali moi analyse qui na ndenge ya ba séparation na bango ndenge bandaki vraiment liboso si to comme un problème ya mwana de Peniel aleki na étanoké to bakaka ba réseaux sociaux total sa malformation à moi na peut aussi la soutien à type montant moko exorbitant pour que tu vas soutenir. Moi analyse qui est pour que tout côté na moi va se question. OK, merci beaucoup maman na parole puis d'abord l'invitation oyo et Kolobaneti makambo ya Peniel na Mike nga vraiment ça n'engage que moi en jugeant bango d'abord mais incompétent et puis baza ba responsabilité. Merci. Par rapport que tu vois dans un couple tant bolingani moto aza compétent et ça moto e ba ko gérer toutes sortes de problèmes au ekoye les navé et surtout les loso tozoloba omoni basali ya nzambe ba méritaka double honneur mais bango moko lelo ba koma koto kopesa bato ya YouTube ba piste ya kosala n'importe quoi ya kosala n'importe comment vous comprendre pour les loso qui zalaient que ba mema na ki nzambe ba okoma na te basala nzambe trop ba koma trop charnel nde tolobaka bakoma osala ya ba sentiment enzoto ke makamwa nzambe pour comment mosala nzambe balobaka celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur donc c'est que osali choix bientôt puis peut-être ça nzambe te pour nzambe beaucoup comme ba niveau na te na bible avait ba tout ba tambola ba yokana na bango oui bible za nzambe te bible za makomi ya nzambe mais il y a d'autres gens au peut ba tambola mabe bakoma pe makambo na bango vous comprendre tout le bateka que makambo ba craignant ces la bible ezalaka ya bientôt ni balakisa pe bato ba makambo so mabe leke la bato comment on a neti Peniel lelo tiko le kamba tele ko laksa mwana ko laksa de fumo boy ko luka-mbongo o Mike na ebité na ba niveau ne ay bato misusu nde to ba moki ba comment be ko faire le mesdames à mission chrétien ay ba mission chrétien pardon ba comment benge bongo poani pour sotali ba clip ne ya kana bandenge mo ba dimension mo bo mo ke mbongo ezawana siko oza incapable ya kosunga to pour gérer foyer na maintenant ni ça bon ils a problème il y a dialogue parce que déjà de cas qui m'a cela ba divorce ba carbone et tout qu'est-ce qui a fait que papa peut découvrir maladie à moi na kaka dans les réseaux sociaux na aide on ne pas au singa problème c'est que ba solidarité entre bango ya mo Peniel la monu que moyen mususu o ya kosenga soutien pour na moi na télévision déjà aux réseaux sociaux
Bon, merci maman. Nako loba vraiment na place à pénialité, mais nako tala kama kamango ndezo kende. Si Mike azoloba découvrir maladie à moi na ka na ba réseaux sociaux, hein? C'est qui bazwa attend solo la té. Or, yoza mosai na nzambe. Oyebi tant balobara Bible ndeza wana eza mbeli amino mibale. Bible etina batu na séparation te. Surtout mosali na nzambe biso bapagano kutu na kala toyeba ke so bazana problème bakimaka mingi pa basali na nzambe mpona ozwa solution siko yo so mosali na nzambe okozwa solution ya likambo yo moko te comment ozwa solution ya ngambo ndimi na yo ozo comprendre Mike tango kabwa na mwasi na yo Mike Alamba olandela bana te obi eza soni koyoka neti mutoloka Mike aloba maladie pas moi na découvrir en kaka na nzela ba réseaux sociaux omi bimisa nani peut-être est-ce que Peniel les aka ko simbisa mobali touché parce que ndeba kabwana et tout peut-être bantu ba lobiza posa ya mobali ndezo sala klabi na réseaux sociaux pour humilier mobali donc est-ce que zaka ka humiliation tout vraiment ils ont vrai problème étant que mère paix situation bon exposé moi nous sommes peut-être nous sommes des africains nous sommes des mutumsu pas ko za ndokika ndenga moni boya détruire peu foyer na est-ce que Peniel les aka ka pona souci ya mobali ta bona humilier kaka peut-être comme na bandira na mususu tout ezaka problème que Mike aza incapable à sundola na bana charge etikali pas moi ça moni que trop c'est trop et on a l'équipe à télévision peut-être réflexion na autant otali ka ndenge de moi analyse merci mon analyse nangeza là que je suis pas pour Peniel ou contre elle nazape pour Mike teto contre Mike mais tout le par rapport au fait comment on a Peniel comme le kabongo ezaka ke pour baso yo kanate na Mike moni bokozwa pe temps boyo kanité bolobi bolekana processus à divorce bosalango à l'amiable pour lobi moni biso pende tozabo tozana bat musupe ba relation musu o tozana bango ya kala okuto bana te makoma peut-être na niveau fingo te pokaka pour garda moi ba limite moi pe bozaka bien o comprendre moni mde yo zabo mamoza moi mwasi so ezana mobali mo a blessé na vie oza facilité oloba mabene na bato nyonso mais à cause ane mabe mais suka zalaika moto mobo o abande ko luka ko pese sengo na ba moment nyonso peut-être ozwa temps obeta masonete vous comprenez si ko problème nangeza plus Mike fallait même pas andi mabakoma na niveau bako il y a divorce ozoko poza mosel na nzambe divorce ya permis na Bible ti baloba ko so kangi mo sino na ekobo soit to boyi soit to limbisi mais Bible ezoloba na biso su soko boyi c'est que okobalaka mukoloka mwasi ya kukufa to moko na bino kukufa ozo comprendre mais bango bazela isu wana te ozo comprendre bango comment kuta boyeni na lelo kaka lobby déjà na serre mususu bozala ni na tani avant comme un berger au moins bazo ta la foyer ndeni ni abati la rata ndeni na gérer donc gérance ya ndako les hommes les opousse au peut gérer bien l'église donc continue donc yango wana ezate que toza contre mais tozo loba etant que au moni ba bango baza basali na nzambe o ba o mériter ba respect ma de moi et tamboli na bango lelo eza kitoko te so tali lelo na ba réseaux sociaux tant balobaka o bata YouTube ba rabatu mo lo soki ndeni bango mo ba ebi ne balobaka mais or pour monta YouTube azwa ake créer base na kombo ne faut likambo ebima c'est ça yo mokozi mutaka no tango ozo kangele ngo ba photo monta YouTube abando leka kuta nango autikango te ozo comprendre or ce qui bino tala lukaba lukelo base na likambo eza propre vous comprenez au moins deux aboué au sein mission no mutu moi leki tanto kangi photo botale à chaque mission donc peut-être base wana ta luki ngonde ne peut impact te pour bon mon moyen na sens te mais ce qui exemple au sein mission monde tout là ti bien vous comprenez mutu sorta les missions non à respecter mais genre basi musuba sa mission mona bimisino mabele no libanda hein yebisanga moto akoya na nenga bien pas moi ça bongo nde eza nenga mo ba mai so moi si na comité na niveau lobaka na kata ba télévision bongo ozo comprendre parce que Mike azo meme bien te aza mosai na nzambe
atala nano mabe ou malamu ya mwasi nga na ebite mais aluka azwa mwasi basolola ozo comprendre ce que zozanga nini aluka salango pour kombo a garder réputation na ye. En plus, baza baluba na niveau bazo memena makambo. Est-ce que ba famille ekoki kokuta na tête de gens de makambo zo sala ba solola ou ekomi kaka droit de réponse ou ya lobby. Siko neti mosel na nzambe. Est-ce que Maïka ondi makoma tina ba niveau wana? Et puis même so Maïka lobby tata bateau ya Mike. Ozo comprendre. Pour nita peksa bango ba koma na niveau wana. Voilà, Yvette Kalomo, pas journaliste, on s'en rappelle proche à Mike. On a vraiment une émission, on a fait auto, Peniel, comment est-ce que Mike a battu moi à Zobela, Peniel, et Sengeli, tu as vu que les États-Unis, ils ont charge à mon atin à 21 ans, à Zotalisa. Zoba ya Peniel par rapport à ce côté la Mike. Vraiment, dans le niveau, on est donc nous sommes dans Zambie. Nous avons appelé l'analyse. Et par rapport à Yvette Kalombo, bon, on va pour vraiment les journalistes à moto à naître. Vous comprenez, tous les journalistes y a battu. Dans le sens que dès qu'on a biso à sa mission wana bon soka rane motama ikinde batu bakoma koma nga ya boy ils ont problème mais du moins tout ça banalise ou est vrai vous comprendre et puis édifiant dans le sens que édifiant quoi dans le sens que tant aux autres makamu boy batu ba Orlando et puis si bango posa vous comprendre moi si tant yo ya oloba mabe ya mutuana monite que Peniel a oluka koma na niveau lobana bêtise moi kokai kolobate vous comprendre tant bomoni ce qu'ils a que Peniel a sa buzoba vous comprendre botika omoni mutu ça sa buzoba bo kipete et décourager oluka sani atika mais ce qui beaucoup mo luka bolande beaucoup mo pesa buzoba na sens et algo mutu mo boye exemple abimini abina devant bateau so bateau ba bengane ba occupé ba oleka a mon on ça yemo va comprendre qu'il y a un sens te vous comprendre mais so ka moni bateau ba komoteka par exemple porter na ba bêtise wana on est combat cash parce que au monde mamulo je crois Caleb et tout il y a la pire Peniel a sali vraiment émission contre Mike à tel aspect vous zoba Mike parce que il y a héberger qui Peniel ba difficulté à lobby OK pena event kuna a sali émission ba invité quelque part à lobby et comme il y a ba live oh a sali ba fan il y a mon loba les et comme si au niveau vous zoba moko entre les couples na habité entre d'abord bateau mi balo bazoloba et puis on l'appelle les couples parce que niveau bon même na biso c'est que ba moment ba dingi muto aleki a fingi na kombo na muto aleki donc guerre je te dis les op ça poité à musani na nzambe les op ça peut poité il y a moi si étant que femme africaine c'est tout. Merci beaucoup vraiment maman au moni kolana neti mamulo pe ndazo sala ya yekuna koto bazo sala koto ba sala mutu akosili sa makamwana tout c'est Mike. Vous comprenez ngana contre Mike te Mike aza mosali na nzambe oyo différa biso na ba manzembo ne vous comprendre aza pasteur vous comprendre enseigner ka toute une foule donc peut-être ngana okoko gérer te vous comprendre mais du moins à l'ocapé à sauver honneur et puis personnalité na yewana dignité na ngwana atika komi kota ton erreur moi si vous comprenez moi si aza moi si peut-être déception peut vous comprendre so maîtrisant bien te ko seliso ou n'importe quoi vous comprenez mais mobile atika la kaka mobile peu importe que vous ayez là au monde en ndeni vrai mobile aza moto ayeba ko gérer situation nyonso nga souci nangeza plus Michael Luka makambo ici là droit de réponse est en sens te vous comprenez au moni moto nga no soto oswana et que tu as une relation mo tu as une intimité mo boy yoko ya okosa makambo boy na nzoto nanga bato so ba yebi ke neti cameraman na biso bogara zawana so yebi déjà que Messi bukanga na Dorian ba na relation mo amoureuse soto kabwani lelo ko ya okosa pe Messi yo akana kiss mo boy tanto na mupende
moto ndima po yebike mais peut-être ils a bon moté vous comprendre tant beaucoup mis na ba niveau ya ba koswana ya bageur bongo kozela te penela lobelo kwa bien pona yo au lobaka ou akoloba pour luka pe saluer yo vous comprendre en même temps côté na yo petant ba yo ka batu no pe ba luka batika te ba luka basani mais tant ba luka ba réagir mbala mo ekomini Mike monta comment bunana penier siko bata mona mosai na nzambe boni so siko mosai nani comme mon dimino à église azokumba mama pe yo tellement lo banene comme dans mes salles faut comprendre basal na nzambe lelo vraiment il faut basunga biso basal na nzambe bazo mema bato ebele na libungi par rapport à modèle na éviter so ezaka ndeto baka vitesse Android ndeko na biso confrère na biso Moïse de la presse ayaka na bato na éviter so ki nzete wana mote sali mbilinga ekota la mboka to ndenge ni nazo ebate pour basal na nzambe so tali papa na biso bakutino Fernand tamba nekoteya malgré makambo ko bima na bango omonde bakutino baleka pe ba beze salama na kombone mais ala bon intérêt ani ya mboka vous comprenez so tali na bible ba David banani ba makambo bimela bango pona ba mboka vous comprenez linga obuna pona intérêt ya bato et non pona intérêt personnel vous comprenez et ça qui est au côté problème la biso eza Mike aza papa aza pasteur aza leader ou vraiment géraka bato ebele aluka sili sa problème na place que baluka aluka raison pas bateau malgré tout les katani mais ba parents pe bazali ba famille ezali ba famille ezali donc ça la rappelle bien tout ça la bien pour nous aussi les chrétiens comme on a makamba boy surtout il y a ba pasteur et commis vraiment trop mesdames et messieurs fidèles internautes comprenez tous en a messi bokanga la benga kai tout ya sagesse parce que il réfléchit bien nande toujours sur la Nathalie de Mike nande ko Peniel aujourd'hui les précipites parler na ba de ko belé ba commis entre or que les balles c'est pour deux personnes les singles que les canaba bandela mon ko ko sala ko kimi ekota surtout pour l'intérêt kaka ya couple mais il y a ba ya atabana et puis na bana na bandimi na batu nyonso balandaka frère Mike parce que zo lingana toujours qui na biso vraiment malembe na suka émission on peut ça d'abord conseil na ba pasteur en général et puis particulièrement sur na frère Mike et puis na Peniel étant que moi si parce que soit déception quel que soit le niveau moi dit comme comment est-ce que maman peut exposer banana yo dans le dengue donc ok merci beaucoup vraiment maman nanga concert nanga conseil d'abord dans pasteur bozonga na bonzambe omoni namona ki papa Denis aleki na télé pona oloba ke ba pasteur ba sambela solo po bangonde moto ba boma mboko besenga bodibisi bolembisi vous comprenez que vous sambela solo donc vous a repentance mo sincère vous comprenez Ponya lobby bon batum soupe bazale contre ye o comprendre batum soupe ba lobby ba interpréter on a bandenge moko boye mais or au lobelo mo ezabé eza capital omoni bandimi lelo na condamné pe biso bandimi to koma ba fanatique ba pasteur na biso dans sens que même ma ba pasteur au monde en ngoli sauté pasteur a coupé sa biso likambo moko oh peut-être na bible pe zaté mais to commission on peut le quoi verset biblique na moto pour le quoi chrétien bérité toujours vide na maboko pour vérifier vous comprenez to vérifier raté to comment kondimela ba pasteur taka maman a boti sotel na bible ba lo ba parents na biso baza banzamba se mais maman a boti a coupé so likambo boyi mais pasteur a lobi no bangi vous comprenez. Or, oui, à mon sein, ils ont mérité ou à mérité. Mais ils ont mérité. C'est ça. Vous comprenez? Le pasteur, bozonga na bonzambe ndenge bozaki nango. Lelo peso otali ebele bakota baloge yango bakamo peso même. Miso pesa ka ba frappe nzambe. Donc
ba pasteur vraiment batambwa na bosolo et osala kitoko na elengi et kosunga bato ebele o pe bazobunga o bazotambwa na libungi ozo comprendre donc souci nanga vraiment ezaka ba pasteur bozonga na bosolo ndenge bozalaka et kosunga bana ya nzambe ebele conseil na kopesa na ndeko na nga nano Peniel na osilisa na Mike Peniel oza mwasi bon naloba ozalaka mwasi ya mosali na nzambe ya monene ya mboka oyo nayebi ke ntango bazwaki yo ozalaki na bacapacité mpe bacompétence moko boye peu importe situation ekotelema liboso na yo foyeba comment ogérer yango kobimisa nde toba bolumbu ya ndako na yo te ozo comprendre garde-moi maîtrise wana azaki mobali no azali papa ya bana no poko azalaka papa ya bana ata aza papa ya bana ozo comprendre luka bosolola soko moni peut-être na bino mibale ezosimba te luka bato boyebi ke baza likolo na bino o bakoyede bino nde toba mosapi moko soko ya elongi te avec 2 3 4 5 nde esalaka tosokola elongi donc luka bato oyebi ke bakozala na compétence ya kobongisa makambo même si bozonga na te bozala na relation ya bien et puis boyeba kobatela kobokola bana na bino surtout pour na bana totala ate intérêt ya bana wana botala intérêt na bino mibale te botala intérêt ya bana manque affection voilà ozo comprendre lelo bana biso nde mutu bako subir o bino bosala lobi bana nde bo ngambo wana ekitela bana penya pa kokina baline maike pa baline koto mais bana wana toyeba o tolinga tosala toyeba o il faut tosala nzambe aza nzambo ya ba juste soko za juste yeba ke tôt ou tard ya nzambe eganga kaka na ozonga côté ya Mike donc pasteur papa museni na nzambe vraiment Mike na banzembo no babongana zalaka kuto fanatique ya banzembo no ebele neti babonganga na nzambe batenda balikolo donc talaka osala ebele ya bien soko na oyo ka nzembo wana tala niveau kotsaka bato oninga malamwe yo ya na mai na miso koluka nzambe bongo sikoyo nzambe bongo est-ce que ozala incapable ya retraiter problème oyo c'est que soki okomoluka bato balobelo to nini c'est que okomolimite nzambe na yo nayebi ke nzambe oyo yosalelaka aza nzambe ya solo akotika o te zala fort tika koluka comment bato bapeso raison koluka raison pa bato to plus nzambe nda peso yango donc zala vraiment ndenge ozalaka zala Mike oyo Mike wana kozala Mike te ya bato zala Mike ya nzambe et ça la bien donc oh vraiment na linga na loba moi et puis merci na yo vraiment donc ça linga bien merci beaucoup Kanga je crois que opportunité kozala bato bakolanda bako comprendre que esengeli mutu a garder bond na et puis a jouer rôle na et to bossa na raketo na biso ba passager na c'est na tango so jouer rôle na bien étant que mère na famille c'est très important étant que papa parce que ko rendre compte na bana open zambe. Nous sommes arrivés vraiment à la fin de cette émission. Merci à Dieu derrière la caméra. Merci à Rancy Moufoua Sonia, la patrona. Tout comme nous sommes Souka, moi, l'obana fan na yo, batala kayo, l'obana population à Rancy News parce que bazala kay belé, moi ba dédicace na ba oyo. Merci vraiment donc internautes nyonso vraiment na kosenga na bino pour et ressentiment na bino vraiment beau s'abonner na Rancy News TV et chaîne vraiment ils ont na banalise kitoko émission kitoko puis molobel na biso déjà kitoko il a télé kitoko donc ça va vraiment donc tout s'abonner awa ko s'abonner zaranango ngambote senga pe bakata ombongo na compte te
na souci kaka ya kosungeloko ya ndeko na biso to cliquer ka place ba koma s'abonner wana rouge te na okaka so pour cliquer na cloche c'est bon pour voir ba notification ya ba vidéo tout merci vraiment na ba ibanga tout Evelyne Libota s'abonner pe awe salanga bien Freddy Boyata Blondine Fichel femme à une tête bien faite vraiment donc so pour s'abonner côté et que salanga bien mère nanga la principauté Sophie Bintou Motarana flat hotel kitoko na katia ya Congo na biso longola chômage na bato belé sur Inza 1A Matongé donc flat jaune moi bien propre donc maman Sophie Bintou merci na bino nyonso Freddy Boyata Liengo Molende Gilles Molende Bachano Bangu bato tout o balinganga boya pe koto po awa pe kanda kunanga donc atana présenter tende konanga concert nanga za de temps en temps to bo les capons na ko informer bino kaka puis ko sa analyse na makambo ka ndezo merci na motoza simabili vraiment donc king alati polo a king quoi il faut s'en dire roi bokonzi donc au baye pe au film azo baye nga funda kati donc merci vraiment na yopé donc pensez vraiment à Robeng Sanga l'émission merci fidèles internautes amoureux de cette émission merci à maman Karen Leke merci pour la maman la kitoko bote biso Isaac Isaac Dekombo le Leke bienvenue vraiment na famille tous les lieux trop depuis France merci na papa bienvenue d'hier merci na papa Fila Kodeyaki merci à Diego Doria à la caméra merci à Liliane Baboka jeune entrepreneur quant à moi je vous dis déjà au revoir et à la prochaine. Bye.